Il paraît au balaki, ils sont solo. Lokuta. On a balité. On a balité. Mais on a occupé. So on a bali. Bon, en plus les balles on a bali et ça vraiment dot. Nalinga libala makasi parce que naza mwasi. Naza mwasi, même si nzambe dernièrement la prière na bi il est temps. Nalamba tellement kitoko bato babisanga ka olamba kitoko. Il est temps maintenant avec nomba nanga azo bisanga azo kumisanga na lembi na ko rêver on kana vini na scène. Ma résurrection, ils a filmé mon co. Na habité en fait, na habité donc ils a ba na mona ba balabala. Na mona ba filmé mona joie ya mawa, na mona ba amer à boire. Na mona donc filmé wana ils a copé sa bandeko. Oyo babundisi espoir kutadi sabango ke lycée quoi eza yesu nzamba aza capable yo pesa so nzamba opesa mwasi yo bakati ba trompe bana boni skolo yo oza na problème so Lazare kuta kufaki déjà batu babosani mais Lazare a séqué donc ma résurrection eza film mon eza tellement bien. Fanny Massoudi TV ezala ki bande ko musupe bazaki na ba YouTube na bango. Je crois Fanny Massoudi TV kozonga yo kutape bande ko musupe ba fongol pe ba YouTube entre autres Sila Bissalo SB oyo a joie pe na Fanny Massoudi makasi baton ebele. Lelo yo batuna batu bakoma family bota na Bellevue TV les abakouk. Parce bato Fanny Massoudi yo ba vrai na yo wana. Ya bino groupe en comment la team bayanga nga ya batute bayanga ma famille donc on est dans les bota nanga donc on a banda kutu donc on baka bayanga nazana nga na batute bon mutu ana batuna ye bana banina bon mais nga nazala teki na nga na kana bayanga et cause la famille bota mususu bazala balinga afani et cause na les abakouk mususu bazana balinga afani parce que na kendara na les abakouk na joaka et pas mami SBS nga kala vingte déjà na ok jouer dans son aye wana au mona ka bato ba signer boye imala Fanny Massoudi donc ko ba ki cacher zala déjà fier yo ye ba ka cœur na kana bon de 4 5 personnes nga balinga nga ya ngamuko problème ezanini soto lobito tsikali kana mat auto zaki no na début to kosi public parce que même ba vu na biso ya Fanny Massoudi TV o e banai ko likana o ezalelo fanatique azalo kwa mobali aloko la mwana eloko bopesa mwana eloko nyoso bapesa ki elengi nde mwana zwaka soki lelo mwana moni ke biloko boko lambate lobi eloko ezate lobi ezate aokima na ye aokima te ke alongwe fan na yo atika neka fan na yo mais azan actualité ya bato oyo bazokotisa donc pour dire que Fanny Massoudi TV na kolo bate ke tozana tandis que non travailler c'est presque une année vraiment na vandi vraiment que non travailler ba film tende na bande ko travailler régulièrement. Donc, la difficulté au Fanny Massoudi TV pour le moment, ils ont vraiment côté tali finance. Donc, encore le beaucoup tout est côté boy. En 2021, ils ont parce que nous avons malade et après malade déjà dans le cas qui n'a bien du janvier jusqu'à tout ça, en date ils ont finance, le temps boson ba matériel, boson sa matériel mususu. Donc c'est ça qui perd matériel. C'est ça qui perd sa matériel. Qu'est-ce qui se passe? Nada agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye
agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Au moins makamba batanzela, botuki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totuki lango FBT. Misalane Kazinjo. Koko che. Bazui. Ce qui fait qu'on a baché. Tozui. Bazo akaka. On sait jamais. Yamamini. Tokiei. Vamos embora. Pangilomba kwanzali. Yandikana epima kya mwoso. Epangiambe. Ufufango. Wale bisola. Vamos embora. Vamos. Bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, grande est ma joie de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs. Vous savez, monsieur le journaliste Barizi Baza le vôtre, toujours là pour vous informer, vous servir à temps réel, toujours derrière les actualités. Cette émission est tournée le 30 juin. Bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais. Monde entier, du monde entier, partout aux Congolais, aux alliés, il y a que à tous les Mbokani, à tous changer de nationalité, mais aux Anamakila, Congolais, bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais. Alors aujourd'hui, je suis sur Fanny Mathieu de télévision FM TV. Batebele peut-être vous êtes étonné, vous êtes étonné parce que quand on a parlé, on a ndaku. Tu remets un peu sur la FM Yemoko. Pour avoir invité dans Bisso. Tout est cause à un anniversaire, je crois, au mois de mars. Alors, Bisso qui est nazongi, mais finalement, tu causes en gros, tu es baraté. Récemment, moi, passé, tu as marqué un exemple de télévision, nazongi, tu bandit et tout. Tu as évité baisse totale, comment en gros, tu as vivre à YouTube, tu es bon à YouTube, à zone rebelle, à ça, l'économie, mais on a un avion qui a on ne sait pas comprendre qui est derrière elle. Et pour moi, moi, c'est peut être qui te retourne parce que biso to rappelle na bosser bonne vérité mingi. Avant de présenter invité dans la tika était un peu ça merci na Merlène Oaza Sima et voilà clin d'œil spécial aussi à madame Jolie la Jocombe. Donc big salutations à elle et puis Magui Massoudi aussi derrière nos murs on a apprécié beauté. C'est question de famille quoi. Merlin Sosa d'accord nanga on l'a bicho pour dire déjà bonsoir et bienvenue FM. Bonsoir Barizi Baza messieurs les journalistes, bonsoir Nayo et bonsoir na téléspectateurs nyon surtout bakota la biso. Et bonne fête de l'indépendance parce que le lot va le 30 juin. Tout ça l'effort que monsieur Ekota Lelo. Et bonne fête na Batunion surtout et famille Mobiba Yangai et bonne fête à toi Tata Babi Makileza Maïté quoi Jolie basse à la Joconde partenaire à vue Mikolo Toanaï. Bonne fête à Bibi Bassoa Mundele o azala radabi surtout ko comprendre ta ka Mundele to akamuto mwindo et bonne fête na Balé qui nanga nyon surtout Magui Massoudi base. Voilà. Merci beaucoup FM. Toujours sur Anayo. Bonne fête déjà nous représenter. Rappelez un peu sur bonne fête aux Congolaises malgré au Kenara mais aux Congolaises. Voilà FM to yé penza lelo na Fanny Massoudi télévision par curiosité nanga na komona ba vidéo et qui na ba TikTok na obulangeza ba film ya MK.
Or que na habité dans ma réponse na aux ba non ils a FM de retour de retour en haut exact que ba vidéo pour tout le monde qui tourner na ba Turquie mais tu le ba vidéo te habité carte mémoire et dinda na nzela ya Turquie na Grèce ton ni beka un peu obéter absolument qu'est-ce qui se passe na mois de mars en plein anniversaire na yo au premier temps ba fanatique na que bozongi ozobanga po terrain comme miné ozobanga ko ya ochalo koloke ozo sur place na hote au perdre to konnen Barizi baza merci d'abord pour la parole en tout cas nga déjà na koloba ki terrain za miné na banga terrain té parce que nga na za makasi na msa na nga na za sûr tellement na msa na nga et na za sûr tellement na nzambe na nga et na yebi que babi pasteur Moïse alobiso moni muninga po atonga ifo bebisa muninga c'est que na likamwa na nzambe azati parce que nga vraiment na za fier na nga na yebi que ton nzambe atambola na nge longo ata na koti se loko ata to 1000 oyanga ezalaka yanga donc pour na koloba ki na za na nga vraiment ko banga terrain té seulement que nous avons qui discipline pour nos téléspectateurs nanga puis abonner nanga nyo surtout balandanga to comme qui na système moko na pesi mimi M Kambote madame José de Londres Sida Bilele joyeux anniversaire à José to comme na système moko ya na sur yo pour reprocher nga na likambo na to kotisi film au moins na 2 jours 3 jours to kotisité te ko kotisa 3e épisode te ko kotisa to comme na ba moi ba décalage ya kotisa ba film en plus to kosi ça kotisa film au moins na to salim sur une semaine to kotisa film té donc baton mort wana nyo surtout na bando loka ba remarque wana ya baboni nanga ba remarque wana na ngaki na on a changé modèle si to lobaki to zonga ki na meka ko vana na staff nanga to lobaki to changer to comme que to si to tourner film to si ici vraiment film ba monter ya moso eza 8 épisodes so eza 6 épisodes to bandi ko diffuser film déjà tourné et monté to bandi deuxième film mususu to bandi non film mais autre biso to bandi au diffuser faut ils a déjà filmé ça monté parce que le premier ti fin après to diffuser en montant aussi da to bandi pe sous film mususu yon bon moni to suivre vraiment temps au ebelé parce que dans le bail déjà l'autre fois fani ma sur télévision to on a besoin de soutien à batonio surtout donc fallait to kangisa ba mbongo to tourner parce que toi un producteur mon côté sponsor mon côté oyo azara na fani masui TV donc ngamo ko nazana pour na robunda na batonda ndamba soutenir nga pour na retourner donc cette fois-ci ndé tozo tourner pour to bandala bino ba diffusion mais tozonga moi sima fani masui de banda qui en fait quelles sont peut-être les difficultés rencontrées et puis bateau peut-être ba soutenir wana les lots conseillers disent télévision et à la radio te bat bakabela batu to ba fanatique ba kabela en fonction so ba romona yo comme moi rare une fois na mona que na Bellevue TV une fois ou 2 fois boyé na MK une fois donc moi très rare en fait mais et pas na yo peut-être aux avec qui on fourré au moulin aux autres travailler mais est-ce que au perdre moi notoriété on a tout public ou on a tout ba partenaire ba soutenant du débit est-ce que bazaka to ba fanatique ba linga ko ka en vrai o ko taka moi western o ko ta moi ria et ko continuer to ko tate on a manto ko tate na pasi parce que ça ba te belé ba ko soutenir so ba ko mona so ki ba ko mono te za pasi mais ça na bato o ya vu to za na bango eza pona YouTube te eza pona ba film te to ko mama ritindina apesi ba mbote donc bango bazala na bango pona YouTube te oui ba réseau ça na raison problème eza nini surtout le but otikali quand on mat auto zaki non on a début au aussi public parce que même ba vu na biso ya fani masudi TV o e bande ko likana o eza lelo fanatique azalo kwa mobali aloko la mwana eloko bo pesa mwana eloko nyoso ba pesa ki elengi nde mwana zwaka soki lelo mwana moni ke biloko boko lambati lobi eloko ezate lobi ezate aoki manaye aoki mateke alongwe fan na yo atika neka fan na yo mais azan actualité ya bato oyo bazo kotisa donc pour dire que Fanny Massoudi TV n'a encore le bâté que tout ça tandis que nous travaillons c'est presque une année vraiment n'a vendu vraiment que nous travaillons bah film maintenant n'a pas qu'on travaille régulièrement et ça peut na différent parce que les bosso aiment avec nos partenaires vraiment au bandé qu'on soutenir ata yo moko za na ngote oyebi que Dieu c'est simba mwana a pesa na epaki ata yo mo za na ngote oyebi que o lala o la munki bo bengi tanse every my African Queen Western moni donc la différence ezaki bon mais si ko nga moko pe déjà na zaki moi chiko ezalaki on a moi des côtés mo BP ça ambo
parce que sentir que oza coincé côté moko boye comme ce ko bunda donc ba difficulté au Fanny Masudi TV pour le moment ezaki vraiment côté tali finance donc encore ba tout que côté boye na 2021 ezaki parce que nazaki malade et après malade déjà dans qui nanga bien du janvier jusqu'à toza en date ezaka que finance le temps boson ba matériel boson sa matériel mususu donc c'est ça qui perd matériel na ça qui perd sa matériel caméraman nanga mbule betaka ndako na bonge ko ya soki ndenge nizo ni Marlène on tabi version bien et ça dit que tous les 3 caméras na biso to perdra qui et chola na machine et chola tout ba à zéro donc dans déséquilibre on a remis ça qui biso bien tellement que na défaut pe lisusu ya moi habiter sur ça le lend de tous za nini na ko louer matériel ti ça ya yo mo yo pe ba bi tournage za la ka butu et si là to comment kata na bande kono ba comédien ba nyonga nango fani a tourner ça ka ba to 21 ah si ça na mwana na tuna ka te inane to so tourner mbango pe ça groupe o so mana groupe cha groupe kuna ka ko ke bino wana tout ça ka tableau suka Vous comprendre que nana barisé na plateau donc bon et si là to comment kata tournage ya oyebi to comment kata tournage ma 18h Omar ka bon ya oyebi papa Serge na bona makambo to comment kata tournage ma 18h juste ça retard 18h juste to kati OK donc voilà ce ça retard 18h juste bokati lelo yo YouTube Fanny Masudi TV zala ki bande ko musupe bazaki na ba YouTube na bango je crois Fanny Masudi TV kozonga yo kutape bande ko musupe ba fongol pe ba YouTube entre autres Sila Bissalo SB oyo a joie pe na Fanny Masudi makasi baton ebele lelo yo batuna batu bakoma family bota na Bellevue TV les abakouk parce que bato Fanny Masudi yo ba vrai na yo wana ya bino groupe ngo comment vous la team bayanga ngaloba nga nzaka nga na ya batute bayanga ma famille donc on est dans libota nanga donc on a banda kutu donc on baka bayanga nazana nga na batute bon mutu ana batuna ye bana banina bon mais nga nazala tekina nga na kana bayanga et cause la famille libota mususu bazala balinga afani et cause na les abakouk mususu bazana balinga afani parce que na kendara na les abakouk na joaka et pas mami SBS nga kala vingte déjà na ok jouer dans son aye wana au monde ka batu ba signer boye imala Fanny Masudi donc ko ba ke cacher za la déjà fier yo ye ba ka cœur na kana bon 4 5 personnes nga balinga nga ya ngamuko na kana maman Jeannette Bosile so koti ka place nga na zali a cliquer donc fier na nga ka ya mwana donc o bangate parce que babi babakouk ba mystique. Est-ce que ma vue on a lelo et comment ba score et comment moto so a pas en opération ça la ka elo a malamu ça la ka elo ka malamu zalaka yo boyaka polémique boyo bebisa ba ninga zala sur na yo ba résumé ninga ni na zala boilo nzamba pesa nga na vue au diable kokoyi ba teza foi en assurance nara tellement sur nanga so likamo eyelinga naza abattu na tel point que non kokaité so na sambeli na lobi ke na tali likolo na tali se na binzamba za na lola nyonso zaki na comme difficulté na obosana na tellement na foi moko na assurance moko to na biloko e simba donc na tellement sur na banga kalanga mututi pour non ça na ngeloko mabete na yibite na fingite na bomi eloka mningati donc nga non ça kande ba bibi belobi olia na mutoki na siko ata to 1000 na terrain ngapi na oteka ka eza lokwa kani toteka na zando mna mtana boutique na YouTube bangani oui ba stratégie net ni eza ka musalati à part musala stratégie ni neza voilà merci beaucoup Toko avancé Toko solo là comprenez que elle c'est Fanny Masudi avec elle Toko beta pendant ma solo mais déjà lelo yo tobeta solo solo ya retour en gros est-ce que retour au rosa c'était car de bouche à l'oreille tu es appelé retour que ce ba mon émission peut-être pas mon estrie à film mon ambiance à tournage et par rapport au premier épisode ainsi de suite déjà awa papa am soza un montage je crois que Michel non ya kuna ko Michel oza un montage ou ko balancer les biso élément mon ko Michel je peux ouais. Apôtre Kennedy Maccabi. Ah ok.
Oui, à l'église à Yolo. Oui, oui. Ah, d'accord. Tu le connais? Oui, je le connais. La maman d'elle. C'est vraiment un monsieur bien. Elle a vraiment pas de problème spirituel. Vous avez un problème, la prière. Donc, je suis là, dans la Awa, de temps en temps. Ceux qui ont l'équipe, ou qui ont C'est dans l'équipe qui n'a pas qui me c'était. Je vais commencer à venir régulièrement parce que c'est là où tu vis. C'est là où tu vis. Okay. Donc, dans les cas régulièrement. Peut-être même si tu n'es pas là, je peux passer, je vois. Oui, non, mais Bimara, Caleb me démoule pimpa. En fait, c'est ce que tu m'as toujours dit comme Bimara. To bema ngana ko to bebana. Tina bebana, zalo kwa mutatu nga bebana Merlin. Pour Merlin nga za boza cameraman nga vie. Ana ba nyonga vie do nga pena na ba nyonga vie do ata net stilo azaki malade. Na bingeka one au mela musika chango tia yaka mwana. Aye. Kwe Michel, monter mission, bah j'ai ça côté. To be banate to za ka na famille na. Augustin Kanine Marie Moulanga de moi. To za na ba. OK. Donc pour na ba film Donc après mission on va s'assurer. Après mission oh vraiment beau s'assurer que déjà to retirer la bino extrait. Je crois lundi, n'habite que lobby lundi. Donc depuis la semaine au banda premier épisode nabiso. Au mois de juillet bo banda mbala. Mois de juillet to démarrer. Donc, mois de juillet, tout démarrer. Par la grâce de Dieu, tout démarrer. Mois de juillet, tout bandi, tout zongeli bémission na biso. Tout zongeli bémission. You Camille, tout dans la love story. Pour moi, na makambuiza. Il y a ce que ça rana ada ilunga. Tenasu kana sala kana, je crois, Ronel Kossi ou Daniel Ebika, je crois. Mais you faut na yambo na love story pour makambuiza. Pas de problème. Makambuiza. Nakoma nga monzi me révolté. Abima na église. Ah, oh tala banu. Niveau baba ezotonda. Ba waka na ka ba sambela kati. Ah to bibino. Na kitsa liboso. Biso ba koma ba diak. Wa msusu balati masulutani. Yo yayo. Yaya koma archbishop. Ba kogumba ma. Nzambe Yesu yaka tokozika mote ko tumba ozika ebisa Merlin ni wa mkona koyoka ata mo eko nga moko na koya hypocritaria. Merci. Donc bibo eka la semaine prochaine tozo banda déjà ba diffusion na biso et merci na bino nyo surtout vraiment oyo botika biso te. Merci vraiment na mon pasteur Franck Baoté, la fière d'être ta fille papa. Tozangi maluba ya koloba. En tout cas ceux qui ya koloba merci na yo madame Elena Mandila. Madame du cœur. Ozara na mon thème malobizangi nga yo pesa merci tellement na patience na compréhension. Merci na nyonso mon thème bata papa Amédée Mandila. En tout cas merci beaucoup maman. Ya le bizaka bundela pour na biso nzamba osonga. Voilà déjà ils a filmé ni titre. Film oyo samina en réalité tu as 3 films déjà. Tu as 2 films pardon. Tu as 2 films na oboya na banda na pesa titre M soto banda ya ngoti. Donc on est mutoye baba film oda esili ou est après ndeto banda diffusion na. Ah d'accord. Oui, après, donc, fanatique, tout, vrai, à Fanny Massou de télévision, vous avez toujours scotché et tout. Bon, peut-être beaucoup maki. Moi, je dis, Nzambi nanga. Ezana batwe be. Ko lié ça bon, c'est bon, ba loin bis la nes kama hicho. Ezana, tanti Sandra Liwonza limbo kenda wapi o tata. Nanu muzu na bwaki yo lisusu Nzambi nanga. Italie. Koda Italie Nzambi. Nanu muzu mbote na yo. La blonde si. Muzu. Na yo. Makam. Mwana. Sope makabo elikamu nini? Muzu. Eze mission. Nga depuis na banana on te na zoko da Italie. Merci beaucoup na la patronne Berlone Marlon Mubenga, Nkolo Berlone TV, Berlone Télévision. Ça bon ma péché. Bala. Marlon Mubenga motema papa Isis. Bébé Exra. Moi na kitoko kano maman Jeannette Bossele. Merci maman. Merci beaucoup à toi. Partenaire à vie, tante Evelyne, my African Queen, reine, Tokobo, ça n'accorde jamais. Motonza. Motonza, mais
Olukela makambo na bivibe poani. Enterrer les passés. Yo oyeba enterrer les passés te. Oh. Ya ba partenaire mususu ba. Mususu na komana makambo mususu papa. Ba émission na oyebi melanga ba problème na ni na belle famille. Oh. Likam nini ya nzambi. Oh. Les passés tkala les passés ils ont à les présenter. Merci beaucoup à boss Kiwa depuis Belgique, depuis Ninove. Merci beaucoup à mon boss Ramazani Kiwa. Merci beaucoup à toi depuis Ninove. Merci beaucoup à toi. Bienvenue Massoudi japonais Bella Namaboko papa, je t'aime beaucoup. Merci beaucoup à tante Pauline Massoudi depuis Ninove. On a ma famille. Guy Massoudi papa qui tonton Fali Massoudi na bon nanga ba problème tonton Fali Françoise Bédon on falo tindelanga wapi. Ton Fali Magui, ton Fali n'a dit n'a pas problème. Françoise Bédon n'a tindelanga. Tonton Marcel Massoudi, gros bisous à vous. Voilà ma papa nanga. Donc tonton Pierre Massoudi batu nyon surtout ba Massoudi nyon surtout tonton Fali Massoudi n'a bon n'a pas problème tindelanga ya. Merci ba partenaire nanga au Bariza Lobiboki. Ma tonton bienvenue. Yo mo za partenaire au pe saka pe mbongo tonton bienvenue. Atayo moko. Tout ça un problème matériel. Ah. Merci beaucoup à Ange depuis France. Ange depuis France, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à monsieur Anissé Moukuba. Merci beaucoup Nayo. Nanyo surtout Nzambalola Salobola Apambola yo. Merci beaucoup Nayo. Merci beaucoup na Batnyo surtout aux en émission. Fanny Saloum, de gros bisous à toi. Les amis de Fanny Massoudi. En tout cas Bandeko. Nayebi ke groupe ana tanti Evelyne Soka Boumangwe. Marlène Mineur. Tozana bino kuna kalaminte noroya toko continuer na barizi so atuninga ba question na ko répondre. Donc lelo bato ebele ba komi pe que ba théâtre échanger lelo comme il faut bon déjà yo za na banda quoi bien ba sita kitoko et tout bato ba jouer rapper bien mais lelo comme chaque tournage mutuna ya make-up na ebité comment boya lelo fia ya che crayon mabe matibo le quoi muto bi suivez-moi derrière est-ce que posez-moi mutuna make-up ou bandolandela et tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'abord à Sarah Air Makeup. Donc Sarah Air Makeup nous a salé une belle boé et merci beaucoup Nayo Sarah pour na maquillage Nayo. Déjà nous avons Sarah Air Makeup et puis nous avons Naomi Kapinga, Naomi Coiffure, Moana, Naomi Coiffure. Merci beaucoup Nayo. Dans groupe nous avons vraiment na bango. Nous avons Naomi déjà, senti Sulumi à pied. On maquille bien déjà voilà donc merci beaucoup, je crois bien que vous êtes satisfait par rapport à l'artiste John Saboyako presté Nakati. Mais question de curiosité, tu aurais solo mon babi il paraît au balaki, est solo Lokuta on a balité mais on a ça occupé so na bali bon en plus les balles on a bon on a bali et ça vraiment dot bah Joli Bassoir, Bibi Bassoir, Magi Massoudi, Pauline Massoudi, Mamicho Massoudi, Rolia Mbongo, Magi Ntona, Chouchou Massamba, Tantine Nangai, Mado, Rolia Mbongo, Folia Mamanga. Dans tout le monde, m'a baptisé Super Wax. Baptisé Dot. Tout est civil. Après, mon isiko qui n'a bali. Moninga libala makasi parce que naza mwasi même si nzambe dernièrement la prière na bi il est temps na lamba tellement kitoko bato babisanga ka lamba kitoko il est temps maintenant avec nomba nanga zo bisanga zo kumisanga na lembi na ko rêver on kana vini na scène il est temps apena bota mwana bisotin mwana ya jeune mon ndeli na bisoti miss de la maison Jessica Mukandila la fille unique parce qu'on miss à Bretagne aux yeux Mardoché, aux yeux Chez, aux yeux Alvin, aux yeux Tasco Mindele, aux yeux MJ. Nana Mindele, Nanda Kungamo Puna, français, les Kébélé, Nalo Baraba, Babagé, na Messa na Bomuti. Comprendre? Donc, il est temps maintenant, on a peine à Rana Moutunanga, non, Lamba, non, Sika, non, Sabou. Maintenant, on a balité. Réponse nous voilà, merci beaucoup parce que. Ça, le bal, pour sinon, t'es. Penamo nongo babi aboyine ba caméra et tout nini wana moya ki caméra neti nani ngala fani na bwala boina boya caméra ils n'ont qu'à battre balobi na balité makai. Voilà donc je crois bien Boza satisfait na ba réponse il y a Fanny Massoudi donc bon s'assurer bon déjà qu'à comara bien et tout mais le lot ba film n'ignon ce comment ka faut battre la chic ba film ba drame et la rasuste
nazo comme film moko ma résurrection. Ma résurrection est un film moko na habité en fait, na habité donc eza ba na mona ba balabala, na mona ba film mona joie ya mawa, na mona ba amer à boire. Na mona donc film wana eza kopesa ba ndeko oyo ba bundisi espoir. Kutadisa ba OK, lycée quoi, eza Yesu. Nzamba za capable yo pesa so nzamba opesa mwasi o bakati ba trompe bana boni skolo yo ozana problème so Lazare kuta kufaki déjà batu ba bosani mais Lazare a séqué donc ma résurrection et ça film mon eza tellement bien et ba film maweza tellement que ba film ndezo bima ebele ndezo sala que to e batte que ba film na autre dernièrement film mon na bosani nini chaîne yango natalaki yango na sepelaki na non tota la pesa sous nani la force d'une femme je crois ezaki na Barcelone TV na nomi Barcelone nani Mimi Kabunga jouaki na bana na ye babosani mwana ye mon kwazalaki wana Mimi Kabunga jouaki la tristesse en tout cas pesa ki le meilleur même c'est qui na combien qui même Barça même c'est na sepel na Mimi a joué bien mais c'est qui pe Kabunga ye mon ma fofol je t'aime beaucoup de gros bisous à toi na ibiseki donc l'artiste basé na bango c'est donc que muntu nde opesa batu rôle neti nga na c'est qui MK déjà dernièrement na tournage mon c'est nga bina mon on rôle à mawakala même c'est qui même c'est nga fan na yo parce que na muna mutu aza fan na ye na bilo aza fan na bilo netinga sifa lo quoi na fan na ye soko azo jouer motema mabi soko aza amoureuse azo jouer pe fille oyo aza motema mabi na libala après ça le meilleur parce que neto zala boto na mutu na critère na ye na fan na Elbi Mbuyi soko azo jouer une fille orgueilleuse parce que nature pe ya Elbi comment na ndenga beti lolé ne simbaka pour moi Yamiki comment on a ndenga bête zaka émission naza na Mimi Kabea soki azo jouer tristesse Naomi Mona donc mais malgré ebungai abimisara ma emisu na passe comment abimisara ma emisu na passe tandis que c'est quelque chose qui facile et pas naï et je suis fan na Kabea soki azo jouer amoureuse en tout cas une fille amoureuse tellement que de sa nature azape bongo au sentir que ekende kitoko nalo baka te na soka na poza ke ba yanga ite naza fan ya Mimi Kabongo so jouer liboma so Mimi Kabongo jouer liboma o pesanga le meilleur coquette koloba kututi donc non mona ke awa be kamunta vanzi omoni na fan na pechanga soki a douce na scène donc naza fan na Barcelone tant Barcelone azo jouer ozo comprendre donc mutna muntu ana studio de jenaye et mutna muntu pesanga le meilleur na rôle au bazo pesai donc c'est un peu ça. Voilà, donc tout s'assurer que couple na yona vini tout le monde en meilleur couple de la République. Wana c'est longa. Na kenanga na ya ona sifate. Nazo milobelanga na vandi na plateau na milobelanga. Na kenanga na ya pia o na sifate. Na kenanga na bela na bobote. Na kenanga na beka na milobelaka nga. Donc, meilleur couple de la République, président Vini Malundu, merci beaucoup, Nanyonso. Donc, déjà, les Okota, merci beaucoup, Fanny Massoudi. Donc, je crois bien que Boza Penza, Bozo Landabiso Kitoko, comme Nabiso, vraiment presque un souka. Parce que le message peut être très clé au Badban Linga qui pendant Lukilao et Zakito Yeba vraiment. Donc, à s'assurer que lundi, déjà, toute semaine prochaine, déjà, mois de juillet, bon, banana et ti souka. Quelque part, bonne fête à toi, Sarah Massala, bébé Kimi. Quand je fais bébé Kimi, ça donne comme ça. Sarah, donc j'ai Autobandi vraiment. Autobandi vraiment, ma film, Autobandi d'émission. Dimanche prochain, déjà, je vous ai invité à une émission à Bisso. À votre honneur. Merci beaucoup. Vous avez une émission à CBS. Oui, parce que na CBS. L'émission en direct, les autres links samba, les beaux mère esprit. Voilà. À votre honneur, bon message émission wana, tozongeli ba 30 minutes avec la star. Tozong si ba love story na biso. Tozong si savoir plus. Tozong si ba émission na nga nyoso to batu boyiba ibanga ba conception na nga. Nga mona songi ba conception na nga.
tozongeli bémission na biso nyonso tout ma recette nyonso tout déjà ma recette premier numéro eza na nga moko na kosala bino remix ya biloko mo donc ilamba ngala bandoki ilamba na ndoka ba artiste na ba tournage ba artiste na ekolamba zéro poison zéro problème zéro polémique donc na mission ba résiste soit dans émission na elambi la invité na bazunga na ni na lambi na cette conception émission na nga cadeau na nga. Merci beaucoup. Merci Fanny Massou to comme na suka to clôturer na question oyo pour que to kabwana ba partenaire nini oyo Rosa la tilelo jusqu'à preuve du contraire osa tellement reconnaissante na bango. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Question Oyeselngana Mawa. Partenaire, il y a Liboso, il y a Vinanga d'abord, on a causé la reconnaissance. Tout le monde a Nzambé, pour Nzambé, vraiment des partenaires Nanga numéro 1. Et Nanenga Biabomoto Boye, partenaire à vie, il y a Liboso, c'était mon père. C'était vraiment mon père. Etienne Massoudi, paix à son âme. Papa Nanga m'a tapé ça courage au salam sala. Donc, Azaleki à tout moment. So na osala même so na zo tourner ko tout le monde a poussé ni voix amuki amata voix donc même ba chaîne même ba bloc et belé na bien vraiment après disparition papa nanga mais et maman nanga aussi et partenaire nanga mususu vraiment oyo a soutenir nanga banda na ba prière na ba conseil c'est mon pasteur Franck Baoté là. Il y a maman Anne Baoté là atika ngate en tout cas banda kala non ezala ki on a problème mo boy olingo bate serfani moi nzamba ko sarate moi nzamba sala boité olingo osaelo mo bazongi so moi nzamba se comportable boité isa bien te isaïe et deuxième partenaire nanga ezaki susuya nanga Magintsona oyo vraiment on a essayé de gros bisous ici Kazali en tout cas atikam ko moroté na ba conseil ba nini atikangate Karine Manda guichet fermé Karine Manda et na lo bato yo ba soutenanga banana banda quoi et na artistique hein na famille artistique Karine Manda famille nanga pe en tout cas famille nanga bazala wana pour tindika nga vraiment nakende liboso et ça la kota papa nanga ils la kota maman nanga en tout cas bazala wana soki bikambu en tout cas bobenga surtout tonton bienvenue Massoudi za so likambu artiste faut benga yoko to kombo na dingité na on s'assure que oza quand même ne sengo oza na famille o bazo soutenir yo na ye na bato nzamba tindelanga en tout cas na pesi merci beaucoup na ils ont important na tanga kombo na yo mais bato bayebi soutenanga mingi na vie en tout cas merci beaucoup nzamba yo la asala bolamu ata mabe izai belé 50 mais pour na bolamu na wana na loba nzamba yo la asala ta bio ta bana na bolamu parce que sona bina tanga bolamu na awa na olala awa bolamu neza tellement ébélé mais ça sert à rien tanga na kombo na parce que yo moko omiyebi et merci beaucoup sur na tante Evelyne Maï African Queen reine Angleterre na maboko tante Evelyne Maï merci parce que au vanda kana yo zo sakana yo zo mande batu WhatsApp yo zo mona boete atika ngate tante Evelyne Maï depuis yakala ti lelo to za tante Evelyne Maï et merci beaucoup lisusu na nani na maman Thérèse na France maman Thérèse maman Ritindina en tout cas merci beaucoup félicitations d'abord pour na mwana bon pe batika ngate et Jose Simba mwana il y a pas deux Jose Simba mwana États-Unis donc Jose Simba merci beaucoup famille Simba Mobimba ba mari maman merci beaucoup na Jose Simba Espérance en tout cas il est vraiment son abina vanda natala bato basunganga en tout cas Jose Simba tikanga te et merci beaucoup sous na Numuzu parce que na début vraiment tout na Numuzu koda Italie en tout cas na bossa na bola mnote atana $1 na wana na bossa na ngo tata na ba conseil non na ba idée non ozaki na Fanny Massou TV en tout cas na bossa na ngote Karine Luntala depuis France na bossa na rabinote tata Sandra Lionza Limba merci beaucoup na bonyo surtout bo banda ko sala mesdames Kenzi madame Colon na bossa na rabinote ma Fanny Salou batu nyo surtout vraiment ba pesa kinga confiance ibo pesa na confiance wana na la suna besoin na ngo boss Ramazani kiwa merci non tout cause la caméra na biso boss. Donc merci na boss na biso ya mboka ya aux arami balé aux arami ça tout est Gilbert Mukendi Franklin
boss merci pour na dollar, merci pour l'opportunité, merci pour na bloc belé en tout cas Torobo ça n'aura bien fait nauti. Voilà, merci beaucoup. Donc comme la vision na Souka, n'habitez mot de la fin pour que tu clôtures. Merci beaucoup na batunye surtout batandi biso en tout cas ya kolobeza ke fani masudi télévision ezongi bémission na bino nyonso tout ça la rabino en tout cas o ngamo na présentaka et na ba nouveau présentatrice bo mona bango donc batunye surtout ya sika o to travailler na bango équipe boko mona bango kala mingi en tout cas o eza suka émission na sali bato ba hôtel biso na exemple ya télévision merci beaucoup na bino parce que na confiance bo pe sara boyebi que exemple ya télévision ezanda kunanga bato bo hôtel biso na fani masudi TV merci beaucoup na bino merci beaucoup na Merlin Niwa en tout cas pour notre opportunité bato nous so soutenir biso merci beaucoup Lissou encore une fois na madame jolie baso la Joconde Bi Agency aux monde entier partout aux alliés on a besoin de cérémonie anniversaire mariage nion surtout on a besoin donc nulle part ailleurs ko bebi sambongo na na famille ko bebi sambongo na ba série bandala la ezakali sous tesi bato belé ba décoraka mais différence kande sala aketo e baki o eza original o eza balanda o eza ya kotangela o eza inspiration divine donc ya makasi eza que la Joconde Bi Agency partenaire ya émission na biso donc beaucoup au continent TikTok au beti kaka la Joconde Bi Agency au mona ba numéro et to tshela bino ba numéro eza wana oza na besoin de makile za maite tata mwasi na ngai ya bibi baswa pour décorer kitoko tout le monde a babilo on a par-ci par là et puis à rapper plus na ba artiste ba youtubeur ba youtubeur bato ba tiktokers yemo pa comme na tiktokers ako akamwa non et na beti dika na beti 34 do yemo ko delekela donc merci beaucoup na bino nyonso tout et merci beaucoup na boss mboka vous allez la boss si on te benga ko boss vous allez la boss si on te senga dollar malgré mikolo ko solate boss solola et ko sa biso bien Merlin Niwa ko tout na boss ko solate ngana ko lo ba boss ko pesa dollar te Merlin Niwa biso to linga ko be dollar yo ko pesa dollar te o ko solate o ko pesa malamu te et ko sa mabe et ko sa kolela merci beaucoup bonne fête à Magui Masudi merci beaucoup na baleki na nganya so wana ndako MJ Alvin Mardoché Miss de la maison Jessica Mukandila, je t'aime beaucoup, de gros bisous à vous. Et merci beaucoup à Rosmine Louzaya Dio, à bien Anabastar. Donc merci beaucoup Nabino et merci beaucoup à Barizi Baza. Natiki Barizi a des annoncé émission. Merlin Niwa derrière la caméra, toqué ko fêter. Merci beaucoup. Donc ça n'est fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Fanny Masudi Télévision et Exemple TV. Bye bye. Pangilomba kwansabi yandikana epima kyangoso epangyambe ufufamu wale bisola vamsimora vamwe ya yesu munalule lolonkule munalule lolonkule munalomba iswema uwolowoma Nani ngedi ngakala, nani ngedi ngakala.
kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a ça Peric Boy. Il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit des exemplaires en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV kitoko, rien à dire.